Bonsoir les abonnés de Vision Plus Télévision, la bellissime, la queen, Nazongi Lisusu. Actualité, théâtre Lisusu, Tozongeli, Masolo Nabiso, ya théâtre, Masolo théâtre, l'autre Robeta Nini, Rando, Nyosezo Kende Zongi, Ekeye Zongi, mais toye ko remarquer, eloko moko, et salinetike, et zo salama nangambo ya, famille Libota, Oyoya, Mama Belle-Vie, la patronne Belle-Vie Kanti. Ana meka kosolola na yamba, noko ya famille Libota ou bien papa kulutu ya famille Libota. Jerry Kobetox, mobile ya célibataire, na yambeli binoye. Bonjour Jerry Kobetox. Ouais, bonjour Bella Linganga. Boni Saoud. Ah, en tout cas, santé kimia na ngolo nzambe vraiment nzamba zoba atela. Ok. Ngana moni émission na biso il faut to kota ngoma mbangu po toza na problème ya connexion. Jerry Kobetox. Noko ya ba famille Bota to papa kulutu. Papa kulutu ya famille Bota ya Musuni Jerry Kobetox. Ok. Papa kulutu. To remarqué net musala na bino ya kolobela Mama Belle-Vie Kandi ya ba publicité ko sala ba publicité comme si bokomi ko lemba ko sala musala yango na lobaki na meka ko solola na meka ko yamba yo po ba abonné na biso oyo pe bazalaka bato ya famille Bota ba mekaki ko tindelanga ba question na bango. Belle-Vie TV 357 000 abonnés, plus de 2500 vidéos. En tout cas, biso tout olandaka famille Bota. Soko talaka famille Bota te na ebite soki ozana kindoki to ezaka anko. Mais toye ko remarquer neti moi des films oyo uti ko kota na moi oyo comme si boza trop basé na polémique. Bino vraiment bateau ebolobelaka Belle-Vie na lingaki na meka ko sala interview par rapport ya ba film ya kitoko ezokota na chaîne mais nazomona comme si boza basé mingi na polémique oyo ya famille Bota na ba bonbon oyo ya SB. Okokoza d'accord na motuna na ngai to te. D'abord, merci beaucoup la question na yo et puis ba mbote belé na ba famille Bota nyonso baza de partout. Ba maman ba papa ko ba na ba chef baza ba fan na biso te ba tutu bila Belle-Vie baza ba fan na madame Belle-Vie. Donc surtout que baza mingi awa na Vision Plus TV RDC. Voilà, na pesa ba mbote belé ba base nyonso de ba famille Bota ti na Bethlehem. Ti kuna boza? Ti na Zanzibar. Bazako? Ok. Na Arabie Saoudite na pesi Jiji Katema depuis Arabie Saoudite famille Bota. Na pesi Wanit Esther na Egypte. Na pesi bapote belé na famille Bota surtout na Soto sur la Gabon et puis na Nairobi. Wow. Kenya. Ok. La famille Bota pour Azabi Doli Misanga na Roya na ngaka d'ici ba les 15 ans na Roya. Moi bisalam te kamaki biso na mo banzoto eninganaki. Famille Bota Londres, la maman chérie à moi si maman Claudine Bokatola, maman Minata Tulomba, maman José Lusadi Suya Sylvine Jolie, mamie Tadina Doba Pote na bino de Lomoni, ma belle na oloba boye. Biso ba communicateur to le tinga mi bega ga jale lo mukala. Parce que ngai na Gabi na Teresa na Dudu Suku na mayonnaise ko mi kala ya basila na ba Belle-Vie. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord, Nanga? Bon. Oui. Tous amis Kala. Tous amis Kala. Donc, pour mes amis, au moment où YouTube, il y a obani kopo le lote. Ces derniers temps, sur le tali na ba chaîne YouTube, actualité aux autres mamaka c'est ça politique. J'espère que vous contredire Nadi. Oui. Parce que politique n'a pas tout et Canada vraiment. Donc, aux hommes YouTube est à moi passé. Mais Belle-Vie Kandi, ma vie aux hommes on a ça va vie na yé.
oui moto akoki kozala na kokita na komata ouais parce que nzambe nde champion mais Belvi Kandi na moment oyo tozoloba azotalama na ye problème eza nini bacommunicateur tolembi te ouais mpongo nazotiaka mbela bacommunicateur makambo ya babombo na badavina eza makambo ya age na bango génération na bango eza biso te bagéri covetox eza biso te bateresa to okolango eza biso te donc lezi biso bacommunicateur na biso soki eza bacommunicateur communicatrice mo azolanda makambo wana azoloba ngo trop peut-être aza na intérêt nango mais biso première chose azali koteka logo na biso koteka nani kodi na biso donc tolembi te tozolobela toujours madame Belvi sauf que biso na ngambu ya madame Belvi mwa barigueur ezalaka mwa badiscipline ezalaka donc nayebi soko kebela chez biso balongwisaka bato bavideo omoni tendresse soki azalaki ba Belvi elinga losa makambo asalaka wana te nani tendresse ok tendresse alinga asala makambo asalaka wana te même ntina basere na biso Gabriel soki alobaki ke naza famille libota mange bakosaka onga na biso tozalaka au milieu du village lokuta au milieu du village ezalaka te pense 24 okute eza au milieu du village te ezokotela Ukraine donc bazalaka au milieu du village te donc cela veut dire biso tozosala promotion artiste na biso tolembi mpe te mpo na waki bato mosusu baloko batie bino kilo osalela su Belvi promotion te boye na boye te ezali moment oyo tozali eza moment moko YouTube eza pasi bobeta banombre de vues ya makasi omoni bandeko nyonso na bapesa défi omoni bandeko nyonso ozomona bango bazia likolo wana ozomona bango danger bagrand maître ya kobooste tikoloba boye nayebi oyo balingi kosomba bavie ya ba indien fort mais kosomba bavie wana YouTube aboyaka yango ti basombaka dela teme nalobi na loi ya YouTube aboyaka makambo ya kosomba bavie malamu osomba pa na ye moko Google Ads mais na libanda neti ke kosomba pa baindien olobi bongo baboyaka yango ti te kasi basombaka awo kosomba pa YouTube ezani osombi kaka meza awa banombre de pimo ya lokuta ti bazosomba bavie de côté bazosomba bavie soit na YouTube ye moko soit baobooste na ndenge moko oyo YouTube makaka boya me mundele tolekelaka kaka na mayele bazosomba bavie na ndenge ya molili likambo monene boye bato amvute bafanatiki na ndeni ozomona fanatike azo connexion lobi be mutema moto atala kaka même émission oui nde tozomona bakoni mama na bakoni papa biloko wana ezali bela bandaki YouTube kindoki ezalaki boye te mbela oyebi biso tongana tobanda na bacoza masala ngai ya 1903 point donc kindoki ekoti makasi alors lelo Belvi tokoki kolemba kolobela ye te tokoki mpe kolemba ye te toye mpe akoki kolemba te nayebisi bango na émission mona oki kosala bakibonganga na bino oyo bozoyiba na makolo bakikisi na bino oyo bozosala bomekano apa Belvi po boza na bandoki bozosala stage boza bajournalier makambo makambo ya koyiba makolo yango eza vraiment makambo solo eza makambo ya solo bela mais nalobi na sens ke nalobi atonaka lisolo ya église moko ya ngilingili ebimaka awa babiso toza bato na investigation tokenda koluka information tozwaka yango me kasi oyiba makolo ezali donc théâtre lelo bazwi kisi oyo ezaka pena nalobi teke babiso tu bazalaka na kisi makasi me bakisi tomonaka pena ya fils ya bible ya ziki tikoloba boye na ndeni
Boko yiba makolo zane yese mutamaboke yiba muninga makolo. Kasi neti mutamaboke oyibi muninga no makolo. Ah. Na lobi ya musicien ko yiba muninga ne makolo. Ya zara okese ne ya zara okese ne. Mais yo zo yiba comédie makolo. Oza na posa na film note. Oza na posa na e. Kasi siko yebi sanga. Siko dans tout ça belbe azaki. Na nyonso wana belbe azaki na gitara bango na makambo na bango nyonso. Belle-vie ba film ezotalama, film etobandi, film asika, film ezotalama. Mais ça remarque moko oyo to obonte parce que ba fan pe ba édition, ba fan bazali bato ba soutenir artiste, ba communicateur à madame Belle-vie, biso yo to yoki babela alobi na kombo ya ba fanatique parce que la chaîne oyo ba famille bota pe ba koma ebele. Donc ba bazo déclarer c'est que biso to ça la madame Belle-vie promotion. To ça une promotion donc ne to tika ko kena ko kota na makambo etali biso te. Enteli mo to mini mo te to ça na promotion ya artiste na biso. Et puis ngai na koloba c'est archipo ni ngai mutu mazo ba ba Belle-vie kilo bango nde kuna bazo booster. Pour moni wana. Moi je connais la différence et son jeu. Moni wana partenaire wana yeli balera mutake tu wana. Simba bela, obi mutaona oluba. Net ye? Allô? Net na oyeba. OK. Partenaire wa yeli balé. Partenaire ni balé ya deuxième chaîne. Aza mutu a moustache na niveau moko, aza mutu a matalana na niveau moko, yali nga batu bamona chaîne na ende, eza na visibilité makasi, po azoka ba marché nyonso. Mais or que eza la réalité te. Mais tozomona mususu pe yango sikoyo komo sala bongo atalisa batu ke si lazotalama, si laotalama te. Mais sikoyo non mais kosala mutu cagnotte ezala nango te ke mutu azangi ezali sentiment bato oyo basepeli basalele cagnotte bongo kazela nani zela nani bongo cagnotte yango basalaki yango na momani na mwana moyo ya moke ya peso devant l'accès livré parcellaire nde bakesala eloko cagnotte bakeluelo ndako na soki na gb ya 1500 sikoyo mpino neti bamakambango nyonso boyebela yango ndeni toyebi yango esika moto akufaka te aleka kopike bakriste na kosambo te. Parce que mwana na nga oyo bamwana parce que mwana nga liboso na 25 ans davina yaka bato ya sila baofinga davina alobika baosava bino kwa baofinga nga parce que na internet bebela yo oza moto akaloyebi si tu me touches loi la chose aka si tu me touches moi je vais te toucher là où ça va te faire mal. Si tu as touché Davina, tu as touché Jerry, tu as touché Nani. Si là, si tu as touché Davina, Davina a livré parcellaire, tu as facture à maille. Si la Kenda libère la zone à dissoudre. Ah bon? Si quoi, ma femme m'a dit ma vie, et son maman a dit ça. Bon, quand même, attends, on met le pauvre père. Dans l'ouélé, place pour piscine, ma soeur la battu. En tout cas. Donc, eza vie oyo na koloba vérité eza vie oyo ya ba nombre de vie tozomona te ya wana ayena marketing moko ayena diabolisation moko atalisa mokili ndenge ya ye aye pena ko améliorer travail artiste oka bomili sur travail artiste. Mais bato bazoloba ke en tout cas ça va mami ya ba 2 ans passé na ya sikoyo po mama comme ko sala neta ko ya muke mais sikoyo vraiment ça va deuxième chaîne efungwami na janvier mais ezobeta ba vie ya makasi kasi problème ezali azo travailler nino so mibale activité natala ke vidéo mo azo bake mozo bana sunoli okuna ozo comprendre akomi ko pesa effort na moko trop. Parce que wana abeba yaza te pardon d'ailleurs balikamu epesa batukanda ye aza mutu a respectera contrat te abema na première collaborateur deuxième collaborateur aye Rambo 1 Rambo 2 tia comme la 3 4
Yebe o wana ba bebana. Po ani ko souhaiter ka baninga pe ba bebana. Sikoyo natuna yo soko oyeba mwa nini nango na sens que so muto aye azala lokola partenaire et kendara neti ndenge nini ke chaîne bozo tia biloko mbongo bo kabola bino mibale na yebi ba contrat na yebi ba contrat ba ba signera te na yebi ba contrat ba ba signera te mais mususu ezali tellement que na kata musalo na koza la moi connaissance muke ezali ngana go travailler sur combo na yo combo noza na ngombela na che frais de régie mais on travaille na combo na yo. OK. Vous comprenez? Ouais. Voilà. Ce qui ngana zora 60%, zora 40%, ce qui to kabola 50-50, c'est ça. Oh ngana ko eba na mutu na ngai ngwana. Mais on ba signaka na ebite na lobi peut-être que ça mabe. Mais ça ka ndebo respecter contrat. Mais ce qu'on belle vie. Na ba moyenne ya mukuru. Na tout, moule beta, moye bima. Partenaire numéro 1 na ezana nzambe. Yami bale mobali na ye. Yami satu ba fami na ye po fini. OK. Donc on mona ke ben velo sa ne mara bosa ne asa ne mara mbuzo mona na kuna nde ba sa matala na. Bala asake aya moni abonisi na bato ba ko motala ma soki na bandi ko tangela ba film na bato ko ba beba na ba ko ba tourner batanga ngo ata na bela ba film belga auto sala nini ezana impact na idéologie na comprendre loko lobite olobi nini ba beba ni na banani na partenaire na ba comédien ka tout ho ya beba na ba comédien OK abongisi oui, mais bafingi su banani nga en tout cas na landi te mikolo yo so bafingi banani o nga na yebi ke ba comédien ba yokani na lobi ba comédien ba ino ko ko te bela ba ba zo finga ba ngokuna ba miyebi tang ba finga ba ngokuna ba ba buya ka ko za plateau na biso biso to esa ba tanda ya ba famille bota yango ba za ba plateau na biso te me ba kina ba plateau ba na ba senzi ba zo ke likana ngo sikoyo likambo uti koloba naza sir na tuna yo ngo pe déjà nini esalaka ke ba acteur na ba actrice oyo ba salaka epa ya Belleville na Bella production bino bato bolobelaka Belleville bozala na moins difficulté ya koyamba bacteur wana na ba actrice wana ezalaka mpona nini bopesa oui nasala remarque yango pourquoi bopesa na loboko te oui nasala yango parce que komona côté ya mams côté ya mams ba journaliste oyo balobelaka mams omona ke baza na facilité ya koyamba bacteur nyonso balekaka na ba film na ba film ya mams bakoleka pe basali pe émission na facilité mais côté na bino ezala neti mwa pasi ezala siko mpona nini d'abord ya liboso eza hypocrisie baza ba hypocrite obi mpona bango soki avandi na géri na plateau soki avandi na prince lwamba na plateau soki avandi na mundirba avandi na darling lok cpi mwana suka na biso jemima ibele bianca bakolobaki lokola aza famille libota ye mpe totalement automatiquement akomi famille libota bamakanisaka bongo OK mais yele bato mosusu mpe bamona bango nde bapesa tendance bajouer bafilme abebi makasi bakenda koleka baplateau bananga bakobisa ke nini te nalobi eza bacomédie mosusu bapesa tendance bato bamona bango lokola baza bafamille libota baza bapropriété privé ya Belleville mais bakenda koleka baplateau oyo ya bana bafingaka Belleville po baleka ba émission mais so bacheli bango mbongo balekaka kasi bino mpe botyaka mbongo ti seke komotambola bongo po bobebisa na bino mpe makambo ba émission yango ekomaka moto aleka na émission fo pese mbongo nalobi boye
Soko tali bato balobela basila baza pena na ba plateau te. Mais soko tali pa na biso toza au moins na 2 ou 3 plateaux. D'abord plateau liboso nani. Ya Darling Love. Soko tali plateau petite sœur na maliza pena plateau pena ya ba télévision. Plateau qui peut poser la clim et ça ba otali plateau pena boy ba écran plasma 60 pouces. Et puis ba tia mutu ba eke ndeko so invité. Ozomona. Mais ba invité balingi ka koya te. Soki bébé ba na internet ba soa na ba finga. Et puis ba bana ka on moni ba komende ba hypocrite. Ba bana ka ne so ba leki na plateau na biso ba ko finga ba ko to ba bana ka nde ba to sila. Ah bon? Ba bana ba to sila ba finga ba ko ba na répondre. Ba na répondre ali ba ba finga ka ba répondre. So ba sila ba finga. Mi da yewana kanda so na ba finga. Ba répondre ba. Comme elle va finir, ça la vidéo répondre. Kamonene boy. Aba ba yuma ba sans esprit. Oh. Belvi kandi azane molongi. Basala nyoso, rendez-vous na guichet. En tout cas, Jericho Betox toyoki ndenge olobi opesa explication ya ko booster ba vidéo et tout selon yo ndenge uyoki na ngambu ya aussi la Nicoloyo amati Nicolo amati seka zaki sebo zo ba mutu amati to Allô? Oui, allô yaya. Soki bazolo ba mutu amati to asekwi. Seka kufa ki. Mais moi ko quitter salamaki par rapport pe ya tamususu kotika moi ba YouTube sengara teke il faut tika ba espace tamusu moi une semaine théâtre quotidien. Allô, tamusu moi une semaine théâtre quotidien et ça la rappelle que lembisaka ba abonné et ça la rappelle que data ya chaîne ekita. Non. Je go ekita ba. Na lobi boye soki ke SB ba série wana ekitaki to ndenge to loba ke ezongi na place nango ekitaki peut-être par rapport ya ba ko tia mo espace ya ko kotsa film so bo sala déjà une semaine film asike kotite olingo linga te chaîne ekitaka biso nyonso to yebi YouTube bien donc na ba sens ya bongo et puis ekitaki pe emasi place moko te. Oh, bah, vie, on est en bas, il y a un stage. Oh, bon casting. Jericho Betox. Est-ce que vous avez casting peut contacter? Quand la paix casting que bazui battement boye vraiment que ils ont ça la paix bien batouana pour savoir mon abajara batouana et puis ba place à ça il a ba film et là il bosso batou mingi balobara net na ba théâtre à SB et ça que alouara ba place moko ya kitoko. Ba appartement moko ya bien, ko sala film moko ya qualité, wana nyoso peta muso e contact. Kasi eloko biso to baka différence entre madame Belvi na si les années. Si la ya ko la ba catalogue ya kitamba na banda kuna ba film na yi. Mais so tali contenu boye base et dans la raté. Si la sama kata ko la ba banda ku ba bilamba. Mais wana ezo kasi kilelo ngo komaka bongoti ata na Nigeria pe ba film Nigeria kala na lelo ezala su ndenge moko te baza trop kilelo ezaka ke ba BBL kilelo ezake banda kwa kitoko mitu ka kitoko me Family Bota. Bon, donc on a yo message pesa message na yo ya suka et pas ya babone na bino Family Bota donc ba kota na bango souci te match ya nango ka bien.
Mais Géry, peut-être même à titre na bino bochaka. Oui, parce que Belvi mutu akotikala bolongi aza te. Bato bayebi ne media te, bato bayebi YouTube te nde baoloba bongo. Biso toyebi secret ya YouTube, toyebi yango bien. Belvi azali chaîne ya liboso oyo mutu tout so azosala théâtre arevaka jouer pa Belvi. Mutu tout. Même si la arevaka jouer pa Belvi, a joué Belvi a dirigé. Vrai ou faux? La tchèque va sur la défi. Belvi a dirigé Tina Banoua Mikio Mona na théâtre. Donc, génération à génération. Ma maman Pembele a dirigé tout. Quand on a ma maman Pembele, na CNA. Ah bon? Attends, ma tchèque comédie. Ah, tout le monde a les cas. Sila les cas. Gabriel a les cas. Thérèse a les cas. Tous les mots, avec ma sas. Vous comprenez? Belvi a dit que sana na ndenge ya tibomwasi. Donc, si la a dirigé Belvi, Belvi m'a dirigé Sila. Mais voilà, à Koutaka, na groupe Simba, Zalaka Boye. Mais Belvi a un groupe Simba. Madame Naolo, on a une information. A un groupe Simba, mon nom a un groupe Simba. Président, le même Kola Loba. A un Kola Rai, attends, a un modèle. Là, c'est scénario, les alibas, on va dire ça, on a yoga, scénario, on a porté implice. Ok. Toyambi, Kobe Talks, famille Bota toujours. To comme nous avons une émission, batuba babanga na bangote famille Bota, ata vous avez comme si ba vie net ezo pesa vraiment nenge ezalate donc ezala ngo likambu ya koko ya te bozaka toujours number 1 hein. Ouais, famille Bota eza toujours likolo toujours famille Bota ya Suni, famille Bota boza de partout. Na lelo na osenga na bino ka biso to continuer comme ça c'est la force. Et puis la famille Bota bozo mi tungisa. Ezali réalité za na YouTube en ce moment politique na ba page partout les autres temps. Ok. On est capable de focus à la théâtre à faire avancer le cinéma Congo. C'est toujours si la distraction. Si la bima la vie à Belvi. Si la robino bima la vie à Belvi. Mais on s'en est fort à ma théâtre Congo. Non, mais ça parle si la terre on là. Si la vie n'a pas matalana. Si la kena matanga ya mama boli bazo banga tere bazo banga ya musuni asake kala niveau si la pikalisa so na théâtre si la zonga na théâtre si ka ko distraire biso ko bimisa bana na yo ko kila respect ya ko recruter bano ba ko biteka ko bimisa ba client ko ba sa ba client plutôt Belvi aye pour assurer relais. Talabana oyo Belvi azo encadré. Talabana aussi la zo encadré. Même na mobali so ba dia bala. Ba ba tonga ba loko tina lisano te. Ah, pokaba kitoko, pokaba ola ta sexy tondeni. De ba ta sexy, on est sexy zani. Yo mure ba ona pa tous kuna te ba kamera ba. Hey, wapi? Ah bon? Sylvie Seka, Adam secrétaire Madela TV, Aza marié. Naomi, Aza marié. Malgré qu'il me soit dans le monde, Nani Davina, marié. Avec nos femmes, Matalano, il y a pas d'ana ici dans la Ossa. Donc, si qu'elle a besoin de ça, aussi là, le rôle à yo, vous avez dit, fata, vous savez bien, c'est ma balai matébé. Il y a un autre chef dans la balado. Mais na utaki kotala publication moko mams a lobby na bakuku mutaza la distraite batika distraction batala film bazo consommer film na bango na lobby boya il moko tunde mama na muta distraction na peso ka exemple Belville lelo azona trophée Zikomo. Il y a meilleur scénariste Afrique centrale. L'Afrique centrale, c'est pas le pays.
alors si la zone ta ya ngote ore Irlanda Belgique on bundisa ba rich wana ba Regina Daniel wana si la zone la biso ba biscuit c'est quoi ça dans ce pays bon bundisa bango na ndenge nini atanke bosala no ba film na lingala ko bundisa bango feza international na lingala na problème te mama a plus ni mona rango wana ba chaîne câblé ba chaka ba voya ba novelas ba wana ezaka ba voya ba wana te sauf na a plus na français nde bosala film na français leki ata bolobi na lingala papo cha ba voix personnage ne sera na voix na ni Maïng est sur la plus. Est-ce que Angola va français, Angola va portugais. Parce que on a français dans cette période, ils ont ça. Ouais. C'est la nature. Avant on dit ça, on m'a caché. Le y a ma caméra musique. On a des ma répétition. yango kotala manabino te komi kana mutu asila bolika munini azomona ngo ngene becha dudu ya seleki minda. Jericho Betox tokomi na suka pesa ba dédicace na yo na batu na yo et puis to silisa émission pour na moni connexion et ça vraiment mobile bambote belé na maître Serge Lukemba oni britannique na maboko bambote belé na nana lukoji na lobaki je t'invoque muka jimulenga na lukoji wapo etumashi wa mume nu kuepi en tout cas asa wapi na lukoji na lukoji azali bela dinga ko bisa na message pa mama pasteur style la source na komisaki nzambe na ngai na bambote bela ba mwana sa famille bote film na biso je crois être aux 14h heure de Kinshasa 16h30 na Kinshasa ni tout ma famille bote à Kinshasa ma famille bote à Kinshasa on a na showbiz mais le gars là ça si la lelo na ba fanatique invisible était le rôle yo ba fanatique visible à côté showbiz na Tony showbiz ce qui filme côté total la film botala vraiment parce que mingi et comme ba 70K ba 60K toyebeli Belvi TV na ba 200 na ba 100K bela ko ça la biso campagne na te 60K 70K eza ba vie réelle mais kuna so moni 60K eza vie réelle ah bon somba prendre ya nini we en tout cas ok Jericho Betox papa kulutu ya famille libota toyambaki ye tobeti mwa lisolo par rapport ya ba film na bango oyo ezokota na Belvi TV na Candy Star basa la promotion ya madame Belvi basa la promotion est ça bien parce que ça mutu mususu à continuer na chaîne thème à kuta na moi extrêmement boye na TikTok et PCP pour ça à kota na chaîne a kende kotala siko bino bokomi mingi karagando. Ok, merci beaucoup famille Bota Jericho Betox ngaipe na komina suka émission. Merci na Daninzila na Avinzila na Dible. Merci na Yapichukanga en direct na Catalion Yaya Nangai. Merci beaucoup na Vienne Nangai Jackson Mangala na Salon Bercy. Jackson Mangala na Salon Bercy yayo ya mwana bambote na pesi su mbote Nangai e paya Maître Serge Lukemba wetu na kati ya Panam na pesi mbote na bana nyonso ya Jido Sekai mama na pesi mbote pa ya Maître Sodolo bambote na bino ya mwana merci wana toko mona na lisusu mbala ya sima merci bye bye.